papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambumezo bima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonsoir, Nabamouré Zignos, Bamesana Kolanda, Irene Masiandoki TV. Identité et bundes, oh maman bino la cabino, kaka histoire vrai pour esa la bino, ba vrai makasi, nabanda kuna bino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabande konyo sozolanda biso partout dans le monde. Ba ona nous ba s'abonner na site yote, bo s'abonner au site ya maman bino. Ba oh déjà bo s'abonner, bo partageaka, et ça la vraiment bien makasi. La tobo sanakate kopesa merci la bande ko bazo soutenir biso. Ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne moi ça lekini bali na mbango ya Dorte Achille kapesa balobi respect na sponsor nanga ya mvandu Betty, la patronne. Merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham oya vient na Jansi Bolanga tobo sanité kopesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi porte-parole na biso ya Maëlle, pourquoi pas maman Bibi chez Mwanzambi et ou non à direct des 001 balobi Bibi chez Mwanzambi en direct des 001. Merci na Fifi Tomo la japonaise. Maman Erastine ya kati Fifi Tomo umela to pesi merci na ya be Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle bana panama bagangi balobi mado divaika la medor alobi c'est que bien makasi tokenda kabongo. Voilà, merci beaucoup na bande konso banda kabiso pona présence na ba live bozanga kate Cynthia Mbongo sala musala et sala kabiso bien makasi mama Chantal Vita to pesi merci na mama Louise Koli, pourquoi pas mama Rosita Tenda tokenda kabongo batnos banda kabiso partout tozo beta masolo mais tozo rappeler ba mouré zinyoso bande ko ya Irlande balobe lingo tinda mbongo na ngola topé ba carton ko hésiter te balobi PDG Guy Bozam Tunga azawana pona bino na kati ya Dublin benga PDG Guy Bozam Tunga pesa mbongo no avec assurance okozwango na kimia tozo kanga pe ba container bana Irlande
PDG ki boza mtunga tala carton munene mbongo mukie peso koma mbangu na ngola bobenga biso rapide parce que tozokanga déjà ba conteneur na Allemagne a collaborer kana petite sœur na Emily Tunga ye mutu Allemagne ngo sala masolo benga vegi je crois que zong c'est pas ya Emily Tunga na kati ya Frankfurt. Voilà, merci beaucoup ba murene ba murezi nyonso. Oh maman abune beteli ndezo boma bango ba banaji ba bébé ngande mama pona beta masola sola to beta cobergine te ba lobe beteli Pro Max. Voilà, merci beaucoup ba murene ba murezi nyonso yebi so moi mukie moi rapide dans ba mama to si ça to va un peu ça bien makasi. Voilà. Ah nanya ngote ka bilo quoi. Hey hey. Bobengela ngede marché na Londres azoteka ba soso ba loso ndeko nango ngole sa famille na Kinshasa benga na mbonga mukie bakopeso biloko ya kitoko ya qualité transport ezali ko banga to na vandaka na komini Eden marché akomaka partout somba loso somba fufu moi pondu o biloko nyonso lingi azoteka nyonso o ba sardine ba savon tout et pas Eden marché ezali benga Eden marché na plus 44 74 82 38 23 59 au Futimbongo awaza na Londres bake ko livrer biloko ipana bino ba diaspora na ba États-Unis bobenga kako yebisa bino koma boko sa pombonge koma na maboko ne ako expliquer bino kaka na pete boko sipela Eden marché umela. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité maman Irène Ayaka Boy isona eli bino tokobeta ngomba mbongo pe tokosilisa toyekolobela affaire ya kimutema mabe na Congo Kinshasa ba fille ya Kinshasa na ba garçon ya Kinshasa balingi mingi kobonga mais loko ezosala pasi na communauté ba fille bani ba rouler na ba belle voiture baza na ba jeep bien na Kinshasa basala ati mibali ndenge moko ya wana koluka kobonga ya presse ya mbangu ezomema bango na banzela oboyebi bazokende lisolo tento bete za lisolo ya famille moko eza na pasi epesi mama Irène eza lisolo ya mwana na bango ya mwasi na âge ya 32 ans lelo aza victime ya ba camarade ya Kinshasa na ndenge nini mwana mwasi azaki na copine na ye moko to bandi solo eza nango vraiment mukuse balingana kimingi copine wana bande koteka mapapa komi kobima libanda mboka azwaki visa kenda ki Turquie ayeko kende Dubai bande kobolanda lisolo bien mwana mwasi akenda pe Chine. Il paraît que ça la soki ba conteneur ya ba ai balambelaka ayaka na ba mapapa ayaka na biloko fi yango atekaka azali muninga ya mwana mwasi ba pesi biso sur famille otozolobela mwana bango ya mwasi grande fille azaka bien na copine na ye toure uti koleka bande kobolanda lisolo très bien na 2022 na mois d'avril camarade ya mwana bango a voyagé ka kenda ki Turquie. Tanga ke Turquie ayaki na biloko ebele uta ki Turquie ya koteka kweza asalaka ba business na kati ya biloko wana mwana biso mwasi akendaki kuna azwi manette otolataka kaka ba jeune bazolata akabeli camarade na ye parmi biloko apesaki linette wana ezalaki na kati bolanda lisolo très bien tozosela proverbe 19:20 po sunga oyo nanga na suite ya vie bana na nzambe temps eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Tokeba. Tozomona mingi. Na feti ya mariage na Congo ba pesi mutu kado ya nyoka. Na carton. Tobanga mokili. Makambo ezoleka na mokili ya nzambe. Soki nzamba fonso miso molimo na lobaka ngo ata lipa na pamboko wa kosomba ngo te mokili za mabe. Fi wana zwaki net camarade na pesa ki otobito otanga kombo te. Toke kabo ngazwa ki linette tanga zwi linette wana aye nango na ndaku na bango mwana mwasi atika ngo na ndaku quelques jours 2-3 jours mwana mwasi alata ki linette wana tanga lati manette wana abimaki kozonga na bezoka mutu ezobeta ye makasi bolanda lisolo très bien esika malade ebandaki mwana mwasi wana abandi biloba loba lokola mutazwi liboma biloba lobo ezaki bakena l'église bakeska batalaka bato mitu mwana mwasi mutu eningani makambo zolo eza na sens te ningisi famille na bango mobimba mais lokola bamona eke maladi oyo ezoyeba na mutu na makolo te bakimaki epai Yesu Masiya baleki na église moko ya munene elekaka mpe na télévision tokotanga te mpo toye kosala publicité ya paster te bandeko bamonaki yango bamonaki
église wana mpe sungaka bato ebele bato bakendaka na bambasu bato baza misala mabe antuka tomonaka papa na sara mosala na ye kitoko alekaki na église moko songo na Kinshasa bakendaki kobondela nzambe kuna esika makambo ekendaki kobima bapesi ye maladi ya mutu epai ya moninga na ye wana asimba ndenge akendaka badubai baturki wakenda bashini bongo asimba maneti wana eyaki mpo ya koluka mutu mobimba ekende kosalela ye esika azalaka ndenge ye mutu eningani mpo aza makila makasi libota ya bato kamaradi na ye moninga na ye nde esali ye mutu eningana lisolo euti Kongo Kinshasa mpo na kokebisa bana nzambe bakado fotokeba biloko fotokebaka tant eza mauvais mwana mwasi baprie mpo na ye maneti yango ezali wapi boyoka makambo mwana mwasi ndenge abelaki mutu mwana ya locataire na bango na lopango ayibaki maneti wana po ezalaki na kombo eza na marque oyo bato balingaka mingi tokotanga mpe kombo ya marque te parce que eza rien à voir na marque ya linete ezake bango bazwaki linete bakendaki nde kobebisa bolanda lisolo très bien tozo expliquer po to se comprendre mwana locataire na bango ya mobali aza déjà moi grand garçon ma 19 ans mutu ayiba biloko wana linete wana mwana ndeko na bango mwana locataire na bango disons tanga ayibaki linete akendaki koteka otala ndenge mokili ekendaka na makambo ake kotekela yango fille moko boye na deuxième balabala na bango fille wana ekuta ye na zemi bolanda lisolo kolata linete aperda mwana zemi bima fille wana abela amonaka lisusu te kuna mpe bake koluka na ndenge na bango bayebisi bango ke lineti wana sko mwana mwasi akabe lineti bakamata malade ya mutu esili esika lineti ekenda eyebanaka te ide mpe kutu te ke mwana locataire ayiba lineti mpo mutu eninganaki deja bozolanda lisolo très bien bakomaki kosambela komi mwa bie bafongoli bango quand même l'église ke camarade naza na misala mabe alinga kolekisa ye patati patata base mefia bamibombe pa nzambe ki camarade esila camarade yango banda moninga bela mutu ipara tikala mpe koya kotala ye te me ndenge bazalelaka ndeko nanga kokai kozanga te na pasi ya moninga kima ayebisi grande sœur mwa mwasi abelaki mutu aza na libanda ya mboka aza te donc pendant maladi nyonso ayebisa bango ke ye aza libanda ya mboka aza libanda aza na voyage famille wana esombaki lineti mpa mwana locataire bake kosambela baye koluka mwana locataire mama Irene tomoni makambo na lopango donc lineti wana eza na misala mabe lineti yango eza wapi tomema na église lineti ebungi ezomonana te na mwana mwasi azali na zemi azoyebesika lineti ekenda te bana nzambe tokeba lineti kaka ya kolata eyaki mpo emema mutu mobimba me misala nango eeshue memi mwana mwasi batekela te aleki na banzela pasi miso ekufa me na kobondela mwana mwasi babi auti komona yange epesi bango makasi ya koya kobeta me mutu asala makambo bayebi ye bien azali moninga ya mwana na bango akomaka lelo Turquie lobi Dubai lobwana Chine yango mama Irene pesa conseil na ba jeune fille ya lelo ozana camarade abongi du coup keba oye eloko nga na yibi te bapesi nga kopesa kesala nge eloko te petit sœur mso ayibaki lineti te mama Irene touti kopase baseba basheme moko touti koleka banzela wana soki esumasi ya tembe toperda leki na biso na maladi ya mutu mwana mwasi bato bakenda oteka lineti zemi elongwa mwana ayibaki lineti alataki yango te mwana locataire na biso mama Irene pesa conseil baningo tozomwana mokili oyo aza na bajipi na ye oyo akendaka badubai na ye oyo ndeko nanga kotunaka meme pa kozwi mbongo ndenge nini yango nayebisaka bandeko kozala na moninga aza na mbongo koleka mokolo moko tokotimisa mono otune ke yo ozwaka mbongo oyo wapi faux question omoi soki otuni bongo eza lokola tofongoli porte soki oza na saint esprit te ntango bakopropose okweya batuna te kwanviyaka pe te mama Irene nata moko moso ndaka kome kaka nga pe nazoluka mbongo tukoseka mwana ngo ke Turquie na kosala pe tutokende na ye Turquie eza langage ya mwana biso po azali meilleur ami na ye mama Irene pesa conseil Kinshasa eza na makambo ebele Kinshasa eza tala monene touti komona biso moko ba image eleki
mutabali batele nyoka na kati ya carton lokola cadeau to mituna abande koambale nyoka na carton ndenge nini tiaki nango na sala fete amemaki yango ndenge nini cérémonie ya mariage ezalaka tolia tomea tobina ekóma na ntango ekómi ntanga bakado ye atiaki carton wana na mesa to na se ya mesa ubie te ekomi ntanga bakado akende kozongo na voiture na nyoka na kati botala likambo somo ndeko mwasi kolobaka teke nga bakabeli nga na yibi te eloko nyonso moto akopesa yo ntango ezokóma na maboko na yo banda kobebisa au nom de Jésus Christ tant eza mauvais mingi na Kinshasa lelo maladi ya mpese ekomi lokola nayebi te nabenga ngo nini mbasu na Kinshasa eza eloko pamba pourquoi kimutema mabe mwana mwasi wana azwa mbongo na ndenge ya mabe ye moko ayebi nini asalaka na bomoi na ye me alinga kolekisa biso petite sœur me nzambe alinga bato na ye mama neti wana ezalaki bien travailler tala ebungi mwana locataire ayibi yango me tie esika bake koteka esali makambo quand même ememi mutu mpo mwana mwasi asomaka azali na zemi ebima ye abanda kobela misu zemi elongwa ye akufela zemi mwana na ye ya 7 mois zemi ya 7 mois ebima fille wana bana nzambe Jésus Christ revient bientôt tant eza mauvais totika koenvier omoni fille mo na réseaux sociaux atie bakar na ye alati kitoko alakisa bana na ye alakisi mobali azwi bozwi na bango aye kotandela biso ngo na réseaux sociaux ndeko nanga talaka apo nzambe asala misu mpe monaka zwa monoko kanga kotuna te sepela na bozwi na yo omoni mobali oza na ye ya yo ye wana omoni bana na yo ya yo bango wana omoni 50 euros oza nango ya yo mbongo na yo yango wana koanvie mutu aza na 500 te na god peut-être on a 50 so matina mbeto kolala pongi lobola muki na kimia nzamba bateli yo ye mutu aza na 500 na god peut-être alalaka malamu te nzamba linga batu na ye tant eza mauvais mutu nyonso aza na posa azwa vie mutu nyonso aza na posa bonga bandeko na biso ya Congo Kinshasa oui mutu andimaka kufa na pasi na mokili aza te même biso na poto toyaki koluka me tozala likambo ya temps bambongo briske na Kinshasa ekomi mingi omona fi moko adiku apela te ake mosala te abali mobala mutambongo te apeli kaka sa mombonda ye moko David ndeko nanga ata kutunga na pela sa mombonda ngo menga fona koma sa mombonda bomonde na zaki nanga sa mombonda nanga na sopusa na muke bango ba pesa mombonda ko pum apeli sa mombonda ateki ata loso te ateki masango te ateki pétrole te to bakemide ka pétrole aza maele rien du tout mbala moko apeli sa mombonda tokeba tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt biso na beteza na Congo Kinshasa bande kwa Kinshasa baselinga voice mama irani pesa conseil ba fille mingi bomo na Kinshasa baza normal te bazo simba ya kosimba baza sans pitié bazo lekisana mibala poto ba témoignage ezali ba audio ezali mobali yake poto ba mvute ya lingi mobali basali rapport bazo ba super ma mibala poto mi vina bino zo simba te na poto bozoke ko mi baby se bino moko na Kinshasa obimana mwana mwasi moko baelo makambo nzambe bele nga na sambela kananga nazara mobulu te a récupérer kaka limba kenda non pas docteur sweet docteur na ye bo comprendre docteur bakina oui yo ya poto baba papa na poto bana pa ma 3e lokolo ba papa boni 3e lokolo mama bozoke kotika ba 3e lokolo na Kinshasa ba secret za kuna ya makasi mibali mingi ya poto ba 3e lokolo zo bebe na Kinshasa obimina mwana mwasi mo kuno kutie ndenga zala kaka pela afiango vi moi bien débrouillé bien Kinshasa na jipa bien na kaka bien na ndaka bien aza olimba pesa pa docteur kozonga na yo 3e lokolo daya bokati mutsura nga bebisa mutu vie zanga fa boma kotie na lilita te bakozo parti moko anzoto no bake ko travailler ngo vie baby tokeba mokili eza na makambo ebele histoire na bete bino eza na Congo Kinshasa tokeba tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt sepela na bozi oza nango yangwana nzamba pesi yo kolingaka to anviaka kolinga koto zwaka biloka bato ata bakabeli onde konanga bondelango kaka nzambi donc mwana mwasi ozaki na mission
azwa molimo ya camarade nako a mort subite ide ninga kozala teke bapesa ke linette ninga koleka na nkara bongo sans trace mais lokola nzamba linga mwana mwasi o abikise maladi ya mutu abike ze maladi ya kobwakela muninga mutabwakela kela ndela manetso akabela ki alata bande kotokeba mulinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth nga na betika lisolo e uti Congo basenga ka voice pesa bande kona biso conseil batika ko envier camarade bozana ye bozaye ko lia kwa na dendo na pasi du quoi ko mutaba avion otuna ka be camarade nga zata na Turquie azata ke Chine azata na Dubai akeso baba robe ba mapapa aye na conteneur ba ai ndeko nanga salamu tema na si ezali kambu ya temps panier zo circuler na ne comme na maboko na yote ya zeline ye panier te ami weli se bwa kindobo na yaya ndobo to bwaka po benda mbisi keba okobwaka boy ngando kanyongo yenda ko benda ko kende to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt moninga malamu se sumasia moi so abiki na liwa lisolo uti Congo to yeko pesa mo conseil ba fille ya kin ba garçon ya kin ba lingi vie ya kobonga muta sala raté mazo rêver à rouler na belle voiture au moins la fille moko sala raté azape na mobala muta mbongo te akeko soma tala kabakata na mutu kepe mutu kanga konsomaka me ya tambusango mingi koleka konsomaka me ya tambola kanango esika zwela mbonga tsaka te sans wana yeba na kate esika zwa pe mbonga somba pe jipwana eyeba na kate me ya bongani kaka asala te abongane kaka donc ba maman ba papa tokeba na vieux to bengaka courte joie yango ndeza na kilelo ba fille nyonso balingi bazwa yo moni bato baloba ke mbonga kisi ezalaka te mais biso bakabelo mbaba mutu bo esambelo $100 kisi ezalaka te ndeko nanga eloko ya kolia kutu pona oyo moko lambi na moto na yo na nzungu no so ngo lio bandi ko pambola nzambe opesi merci pour baby si ya maladi na biloko mosomi na mbongo bongo mtakabelo $100 bondela pona mbongo ba ke ya mbonga bien mbonga $100 kisi ezalaka te ignorance batu mingi basokufa pona kozanga koyeba ba mama tokeba mboko zomona Kinshasa eza na makambo mokili ya nzambo zomona etonda nde makambo tokutani balasima tozala maele euti Congo lisolo ba fille ya Kinshasa misusu bakota na ba TikTok okomona mona mwasa osa ba video na TikTok ozoyeba te azaka na Congo azaka wapi bana poto kutu na kini bakoma eloko te okuta na film so mona azongela azopesa spondre yo mwana poto opusa mpembe na ete pozo mwata msu yozo lukana nu cage otambo yeza na jipa nguya asomona ke moi poto suni na yakazo ba express ni awat ane loko ndeko nanga ko betel bakute c'est pas un express no zipe ke ça so ba course ozonga na muto otambo ne loko azoke na ngwabite soki retour e kozonga te courte joie bisema tango moki tokeba nzamba linga batu na ye merci beaucoup tokutani balasima ezaki juste pona kola musaba na nzambe courte joie na bonga bisemwa tango moki oui c'est bien na 50 € na yo ko envier 50,000 na batu te butunde makambo est-ce que muta 50,000 alalaka bien yo muta 50 soko matika ka 50 € dodo yena 50,000 est-ce que pongi vraiment ekimi ezalaka toyebi te nzamba pambola bino tokutani balasima soki mwana mutazongi te. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona lukamtala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa aye ala mikela libala na yebi loko kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein?
qualité, goût. Tika. Yango ndeleki. Ok, yango.